Mbote bandeko na ngai lelo yo nakolobela likameta li bolingo. Ma mondele na yebisaki yo ke nakolobela yo. Ke ngai na comprendre yo ke yo olingi bolingo na yo ezala ndenge nini. Ma mondele landanga malamu. Bandeko basi bakomi ko réclamer mingi tozola na ba réseaux sociaux. Bakomi ko ridiculiser bango ko exposer basi na ba réseaux sociaux bolumbu bilamba ezate bamsu balobi ke non basi wana batuli bamsu balobi ke bazako luka mibali na ba réseaux sociaux bamsu balobi ke te ba oyo babala bazali lo fundu bakanisi ke bango kaka bazana vi malamu ba oyo mabale kufa balobi ke te nini yango ba oyo babala bakoma ko sakana na biso pona nini biso tozanga mibali biso mabale kufa po na kindumba ba oyo mabale kufa balobi ni te mibali mususu bayebi na bango bolingo te yango wana bango bazoboma mabala bandeko na ngai ba mosusu bakomi ko utiliser bana akobenga na mobali na ndaku pona nini iya tika na bana azwaka ba mbongo ya gouvernement apesa na likelemba asuma motuka ya sika po alakisa ba mosusu balobike te ba mama ko babala bazo vendre na mabala bazo nyokola bango na mibali po nini kaka bapesa ba mbongo ya kosoma bilamba soki fete ezali te matanga il faut na elamba ya sika il faut na elamba ya koma oyo eza na kombo mosusu babike no bamama mosusu kutu baza koniokola bango na mibali babetaka bango koniokola bango bandeko naye koyoka mama mondele abike te ngai bolingo na ngai ezali ya mbongo te ngabine mama mondele bolingo kendeke nzela moko na mbongo mais ekoma lokoso te botika koteka bolingo ezali important na vie komi na mobali komi na mwasi biso nyonso tozali na posa ya bolingo ma mondela alobi ye kutu bakoma kofinga ye bakoma koloba mabe na kombo na ye alobi ye bolingo na ye asengaka mingi te ye asengaka kaka attention epai ya mobali ezala alingi ye mobali na ye amonaka ye na miso mobali na ye azalaka pene na ye ye azalaka posa amonaka mobali na ye asimbaka mobali na ye ye alingi amonaka mobali oyo asekisaka ye elobi te ke oyelaka ye ba million mais mobali omonanaka mobali vraiment otalaka ta propre parce que tendresse pe na mobali il faut ezalaka faut ye asantaka yango epai ya mobali ke mobali azali tendre envers ye mobali azali romantique envers ye présence ya mobali epai na ye ezalaka propriété ezalaka nyonso wana ezali koaugmente goût ya bolingo abi salite pe na bolingo ekabolaka bato basolo ya mabe na libala soki tendresse eza te ekabolaka pe bato ye alobi bolingo eza lokola mai oyo yo tie ongosala mwa ti mais ti wana yo lingo sala fuko ambeliri yango otie mwa sukali otie mwa milk epesa goût moko bo extraordinaire comme ça ntango yo komela yango nzoto eza kosepela yango ye alobi abi ye asengaka te mobali ayelaka ye ba million te
bien que bambongo pe eza important na bolingo, mais ye atosenga kaka bolingo na yo. Ba charme wana mobali ler moko osekisaka ye, ler moko mwali pate ezozala asa na kobanga na yo te, asa taka ke non oyo mobali nanga asa na likambo bozo solola yango na tango ali pate bozo sala nyonso ensemble soni ezalaka te. Amesala na yo ase sentir vraiment que non azali protégé, alingi mobali ya ndenge wana. Ye alukaka na ye mbongo te o, soki ye abomi libala ezali te ke po ba oyo bazoyela ye bazoyele ba mbongo te. Ye alingaka kaka bolingo. Mobali amonaka yo, présence na yo, ozo sekisa ye, ozo attendre vers ye, oyebi pe nzoto na ye ke esika boye yango esalaka ye esengo. Yango kaka ye asenga na mibali. Mobali wana azala kaka responsable, ayeba pe valeur ya mwasi na ye, ayeba kobatela ye, ayeba ke non oyo kolia na biso ezalaka boye na libota. Bamibali oyo na basi oyo bolingo ekomi ya matériel, bosala attention. Matériel esengaka mbongo ebele. Soki bose base vie na bino na matériel o bozo kokate, bozo benda kokoso na vie na bino, bozo benda mindondo na bafuaye na bino. Mindondo wana soki eleki bino eko bendela bino liwa, bokokende banzela ya kisi, bokokende banzela ya mabe po kaka bozwa. Bandeko yango bote ya lelo, ba oyo bazali koboma mabala na bango po pasteur aza ko guide ye. Bandeko tangu tokolaki ba mama na biso bazoki pe banda kwa Nzambe, ba pasteur na bango babomaki mabala na bango te. Po biso tokola tokoma na age tozana yango lelo. Toye na poto okomona pasteur azaka na Allemagne aza kobenga yo, pasteur wana aza koteya yo, pasteur wana aza kosalela yo ba prière na téléphone. Bandeko bosala attention. Lelo na banda kwa Nzambe kisi ekomi ebele. Nazolobela ba pasteur te, nazolobela te bandako ya Nzambe, mais lelo kosambela ya lelo ekomi mbongo liboso. Bandeko tosala attention parce que vie ya poto ezali pasi. Ndenge ya kolukela mbongo ekomi ebele. Bandeko, monde spirituel ezali facile te. Monde spirituel esengaka sacrifice ebele pour okota na monde spirituel. Nalobi na bino yango po na yabi tina, nalobi na bino. Bandeko, mingi bazali ba pasteur basimbaka Bible na monde spirituel bazali te po bakoka te, po nzela wana ezali molai. Mingi na bango bazwi bakisi lelo na ba telefone, bakobenga na samble lelo na telefone. Ndeko na ngai lo sambo ya telefone ezalaka te. Bosala attention. Soki moto wana azana mystique akosala yo mabe na telefone. Na lobi na bino kaka po ngai nazali na monde spirituel. Moto wana soki azali na misala mabe azwi telefone aza kosambelela yo, azali ko envoûter yo, azali ko panza yo, azali ko kotisa yo mikakatano na vie na yo, oyo ezali ko bebisa mabala ebele. Ba mama oyo bazali na bizaleli ya kosambela na telefone, ba mama na sengi bino ba papa botika. Ele ba pasteur oyo bakolanda ngai bayoki ngai na lobi likambo oyo,
bayebi oyo na lobi. Ba oyo bazana ba nzela ya mabe bayebi ke ngai o nazoloba naza ko dévoiler bango. Bakisi oyo bino bozwi boza ko salela na ba église bosala yango en cachette mais botika bizaleli ya ko envoûter bato na ba téléphone. Ba mama oyo baza ko yoka baza ko sala yango botika. Bato wana bango bazali ko panza mabala na bino. Bato wana bango bazali ko kotisa milimu ya mabe na ba téléphone kati na bino. Yango ba mikakatano oyo ekomi na ba foyer na biso, mabala na bana na biso. Ba église tozali ko kende ba pasteur mingi ba simbi ba kisi pona mbongo soki ba convaincre bino ba envoûter bino botopesa makabongo mbongo eza kokota baza na posa ya pouvoir moko boye ba contrôler bato oyo na lobi na bino kaka ezali makambo ezali kosalema me namonaki ke nayebisa bino yango parce que ezali kosalema. Ba oyo baza na misu bazomona yango kaka ba oyo bazali ba aveugle baza ko manipuler bango na ba pouvoir wana satanique eza ko kota la mabota na bango eza ko panza ba foyer na bango tina na bana na bango yango moni pe bana na biso na bandaku bazali ko beba bazokende na ba drogue bazokende na banani ko tia ba mbeli okomona mama na bango bakende église mendingi ni bana yebo parce que ba mama wana na matata wana ba keina kondima na ba pasteur oyo bazala ba kiti bazali envoûter alors ba bebisi mabota na bango likambo ya nzambe eza nango pasi te. Bandeko na ngai Bible soko tangi yango o comprendre yango bongo oko décider est-ce que oyo lobi na kati na koko sala yango na koko tosa yango. Bandeko kote ya Bible te bato ebele olobana na bango te moza kote ya Bible bako bengso na réunion moko boye yo soko vandi kuna ye kutu aza mutu mabe koloba mabe na koma ya mutu wana me koza kozwa Bible koza kote ya bato. Ndeko na ngai mokolo Bible ekobalukela yo maloba na yo ya nzambe oza kote ekobalukela yo ekozala somo pona yo parce que bato bakomona yo oko ko sa sortir otuna ko mendenge ni na pasteur baza ko sa sortir te to moni ba église belé bato bazo ba kisi bakena bango kuna mais pasteur wana azoko ko délivrer mutu te poza na nguya te pona monde spirituel ozalité pour kota te pour za nzela ya mulai esengaka enlightenment esengaka enlightenment pour yo ozala enlightened okoma purifié au côté dans monde spirituel esengaka beaucoup de sacrifices yango na mingi na bino bokoma te boza ko vivre na mabe boza ko lia mabe boza ko mela mabe mais toujours boza ko tambla na ba Bible na ba kombo ya nzambe soko zongi na libala na yo na mwasi na yo boyebi oyo bino bozali. Bandeko bosala attention boko ba koko so mingi na vie boko ko résoudre te karma ekotika bino te parce que ekotungisa mabota na bino bien que bambongo bosala na kombo ya bandimi na bino na lobi na bino kaka naza na nga moto pamba naza na nga eloko te na pesi kaka toli oyo etali bolingo to yeba kosalela bolingo apasha bora mbote na yo yangoyo manu ntumi tangwa kimbote kia Alain Ludiezi Maître Djibril Manu Masivi Godinho Ringo na Renyo Boya Manu Anto Mama Blaise Nene na Renyo Boyaka ezali important pona biso mbote na bino nyonso epai bozali
Kaila